Maman Dorcas. Likambo kokamwa Maman Dorcas. Kala veke oyo atambolaka na mutu mais lelo atamboli ye moko likambo kokamwa Maman Dorcas. Ah bandeko na ngai. Avec atambolaka na mutu lelo atamboli ye moko. Avec na mutu avec yango aza nani. Et bon mutu aza nani. Tout est possible yango yeye. Tout est possible yango eza nini. Tout est possible. Eye kotalisa bino misala nini oyo ba handicapé basalaka. Handicapé pasa mutu lokola yo. Landa ye oyeba misala nini oyo ba handicapé basalaka. Tout est possible, mission Nabino, Bolandaka, Yango Yeye, Oyo Bolandaka, chaque lundi, na 11h, puis vendredi, na 16h. Denge Katolobaka, ba vegle nyoso misu likolo, ba moteur nyoso mabolongo na se, pe ba baba maboko na mitema, ba handika, ba ndudu maboko na bango na loposo. Pona kobonde la nzambe apambola émission oyo ekende liboso okipenza boza kolanda biso na bolingo na nzambe tata pe na makasi ya yebei oyo acha volonté aloba moto moko taza na lotomo ya ko vivre malamu ye moko na se na mabele président nga Billy Malua oyo na pesi mbote pe Jean-Marie Mamanu bambote mingi esika bozwami émission na biso ya lelo to yambi vraiment ba invité na biso bandeko ya goalball eza sport oyo ba aveugle ba betaka bale oyo ba aveugle ba betaka nani alobi ete aveugle lokola zomona te akoki kobeta bale te nazanga moko te nazana bandeko na ngai oyo toyambi awa to koyoka bango ndeko Remi mbote na yo mbote mingi ndeko Fujo lelo ezali esengo zambi bato mingi bayebi te ke bandeko na biso babalo landa ninge to benga baona lingala bazalaka pe na sport oyo bango basalaka alors esengo mingi ya koyamba bandeko pe na nzela wana tozali kobenga bandeko nyonso oyo balandaka biso balanda bandeko na biso babalo landa na sport oyo tobengi goalball. Vraiment esengo mingi na yeme numéro 1 ya ville ya sécurité Blaise Kilembalemba oyo topesi longonya pe bambote mingi oyo biso to renome mopepe ya sika tomoni kolandisama na misala oyo ye abongisi na plan d'action na ye embouteillage esila lelo yemei azalaki sur terrain toyaka erno tokomaka misala retard à cause ya bembouteillage mais lelo vert po yemei akiti sur le terrain azo tambola azo sala musala ndenge alobaki ba bureau de bak minoko ya kokanga bagumbi mikila babatami ndenge alobaki roulage akanga chauffeur te kasi papa tozoyebisa yo biso bandikape nde tokomi ba bureau de na yo ya kopesa yo ba information esika nyoso oyo yo kozala po musala etambola malamu obosani batu ya autorisation de transport bango nde pe batu banyokolaka ba chauffeur po transport ekoma pasi chamiso pe kote na bango en tout cas tozawa na pona kopesa yo maboko kosunga musala oyo za kosala ekende liboso elongo na Jean-Marie Mamanu oyo aza mwana musala na biso tokosunga yo penza ndenge sengeli papa général mopepe ya sika longonya na yo musala malamu nzambe vraiment apesa mayele pe apambola yo yango toke rapidement na présentation tozana entraîneur na biso azawana ndeko mbote osali présentation ndaba ndeko oyo ye na bango. Merci papa Fujo nzamba pambola yo. Merci papa Fujo na mano loba
nzambe apambola yo pe na papa Malua esika azali pe esika azolanda biso sikoyo. Présentation nga mona za entraîneur principal ya goalball comme nanga monsieur Roger Lobia naza pe molakisito pe professeur na Institut national pour aveugle pour na pesa ka cours mathématique na mobilité. Na loboko nanga la mwasi naza na capitaine te papa ye moko aloba na loboko nanga mwasi ya mobali naza na capitaine équipe ya bana mibali. Na loboko nanga mwasi ya mobali pardon naza na capitaine na biso équipe ya bana basi. Ba se présenter bayoka bango ba oyo bazomona bamona bango avec azalaka babate. Oui, bonjour monsieur Fujo, ngai kombo nanga Emmanuel Kazadi, je suis aveugle complet. Papa na équipe ozana ni osalaka nini? Na équipe naza joueur et puis naza capitaine de l'équipe. OK. Maman? Oui, bonjour monsieur Fujo. Nga kombo langa Esther Chilombo, naza malvoyante. OK, merci bandeko. Awa to yambi bino na émission na biso toza kolobela motopi tondemo oyo ba aveugle ba betaka oyo ba renommé en français goalball. Goalball eza vraiment ndemo ndenge tolobi ya ba aveugle ba betaka. Papa entraîneur vraiment oye na ba joueur équipe eza ko évoluer ndenge dini ba activité za ndenge nini. Merci mingi papa Fujo. Équipe eza ko évoluer très bien. To intensifier ki ba entraînement, c'est-à-dire 3 fois par semaine. Lundi, mercredi na samedi. Koye ande koye boye to ti mbala moko na isika ya to sala ka entraînement. C'est-à-dire ba athlète baza décider ndenge mbule lekaki bayaki na médaille d'argent. Ata ko bayambaki biso te membalo yo et to conscientiser bango po ndenge bazo kenelisu na Lubumbashi boye mbalo ne baya bien na coupe mais peut-être na ko anticiper tozana na problème to na bavarese te lo bien to beta na ngombela makasi mbule leka to kendaka tozo beta na varese ya baninga ya Katanga to kuta na bango na final moral ya bane kitaki tala tozo isu na varese te baninga ya manie mande ba pesa kiso varese to beti to ko bima deuxième balobe do na difficulté makasi ya varese moi baba nini ba catch na trailing so bilo ona eza bana baza prêt papa Fujo baza vraiment prêt. Bon ndeko Emmanuel Kazadi kokamwa ba joueur nyonso bakendaka soki bazwi ba médaille bayaka bayambaka bango kasi bino boke bobeti bozwi médaille boye nango na ville ata mutu moko yamba bino te wana eza lokuta te Teza lokuta teza bosolo toya awa presque ba dimanche nyo to sala ki ata porte morte ya autorité ezaki ouvert pour na biso. Bon siko papa okoloba siko nini pona ba autorité pour lelo yo chaîne bazolanda bino partout olobi nini pona bango? Bon pona ba autorité ya mboka na biso Congo ba autorité mingi ba monaka ba aveugle comme batute donc bazora biso penza inutile même na société et yango na rosenga na ba autorité na biso ba considérer biso nyonso batu moko toza utile na kati ya société ezate ke lokola tozo mona te donc toza limité na makambu te toza limité te avec la salle ka presque makambu OP ba valide baza ko sala et ndenge ba ndeko misusu o toza kina bango toka ka isango bayambe ba biso toyaka awa to sala ba démarche bayambe biso te na osenga cette fois-ci ba fongolela biso porte pour te nyonso ezala dans les bons. Nyonso ezala dans les bons ba autorité na biso bozoyo ka biso numéro 1 ya ville Papa Gentini Ngobilambaka oyo baza bana na yo ya ville ya Kinshasa tangu bake compétition ya mboka na biso ya Congo tangu baganye bazongi na ville na yo esengeli yo yamba bango
totinda ta ba ministre provincial vraiment ko leka inaperçu bo ndenge nini batu misusu boyambaka bango ebongo pona nini te babalo landa mama Esther na ebite soko sana liloba ya koloba vraiment mbala liboso to yamba yo awa na etando na biso ike ya TV mama bino boza komona te sport ya basi bobetaka ndenge nini pe role nini yo jouaka na kati equipe biso toza komona te mais toza na droit pe tosalaka oyo batu nyonso tu basalaka ndeti bandeko na biso bamonaka babetaka bale na makolo biso tobeta ngo na maboko na goal ball tobengi yango goal ball na biso na kati ya bale na biso wana ezalaka na ezala na mbuma na kati esonaka tozobeta ngo malgré toza na misu te me matoi na biso toyokaka tozomona te na misu me matoi ezoyoka na kati ya bale na biso tozalaka na mbuma na kati wana esonaka tiaka makelele tobetaka ngo na maboko comme si nde babetaka on appelle ça basket basket biso sko tobeta ngo na maboko tobwakaka tolansaka tozolanse ezoroule na se makelele eke ekosone na kati mbuma wana ezoke ekosone na kati ya bale avec les places azali akoyoka ndenge bale ezoya soit na droite ou bien na gauche akoza na facilité ya kokanga ngo mbala moko tobeta deja ebele tozalaka pe na baimage na biso tobetaka yango yango tango bandeko bazolanda bazomona image bozomona wana bato bazolanda bale wana eza penza babalolanda oloba te ni azomona tazolanda nde nini azolanda po ayebi ndenge nini ya kosala mosala yango ebongo mama Esther difficulté nini ya makasi oyo boza na yango tango bozosala sport wana toza na difficulté ya makasi toza na bavarese te tozozanga bavarese ya kosentraine nango ya kobeta nango ndeti compétition yango tokebeta me toza na bavarese te ti sikoyo tozwi nanu bavarese te yango tozosenga lisungi ya bavarese na baprotège ya makolo nde toza nango besoin po ede biso na kobeta bale bien. Papa Rémi Nabanzi oza kolanda ba réponse na ebite soki mutuna eza ndeko Fujo merci mingi pour la maloba handicapé azali mutu lokola bato nyonso baza pe na droit ya kosala sport lokola bandeko nyonso ndenge bazosala sport alors na ndenge toyambi bandeko na biso babalo landa oyo basalaka sport na bango tobengi goal ball tozosenga na ba autorité kobanda na ministère na biso et puis ministère ya sport bandeko dans quelques jours awa ba kokende compétition na bango mais bandeko bazozanga ba équipement coach soki na landi yo bien olobi ke bo se préparer donc boza vraiment na point sikoyo tozela nini. Merci papa. Oyo zomona nazolakisa oyo eza ba titre de voyage. Ça prouve la suffisance que tout cela qui année passée bazui sont en considération. Kinshasa eza capitale. Ba titre de voyage abano oyo yango oyo. Ngai attaque technicien. Sina sele msolo ya ngai. So balobi lelo après midi na tsheba ngona tereba beta bako beta. Parce que bazana na moral na bango bazana kanda makamo équipement kaka. Den toye awa chaîne za audition munene za audience makasi. Papa Malua. Papa abana. Bana bango baye. Na ko cité na bana na ngai. Surtout zui équipement. Tokoya na coupe. Pe kubona to sepela ngo na studio.
bana nanga mibali baza au point bana nanga basi baza au point mais la diverbe de doute wana ngolo bake toza na équipement te protège na capitaine na bana basi atolo bawa toza na ngote ya ukutu ya makoki opona osomela wango savo wana to lobate po na no équipement to zuite to kosenga nde mo motivation mais ce mutamote ya malamu mama Christelle Vanga bana bangoy papa Jano Binanu yo lobaki oyoki makamo Varese sikoyo voyage comme proche le temps ne joue plus à notre faveur bana bangoy mama Esther bana bangoy waza na bonne volonté aya osunga équipe nzambe akobosa na ete obwaki na mabele obwaki na sete mais nzambe akokanisa yo o toza na ngobe mbela makasi o tozo beta na minute toza na équipement te Varese ça et puis toza na biso délégation ebelete papa Fujo une délégation de 14 personnes mutamonte malama osomela zo ba Varese asomela zo ba cash survêtement vraiment muntu akoko zanga te nakasa prembela oyo muntu amotema malamu akokanisa biso po tona problème sérieux équipement makamuna ngena loba mwa mke yango wana merci mingi coach na oyo ezali préoccupation na minute ezali manque ya équipement bandeko na minute oyo bazangi ba équipement yango tozo beta kaka sete esika ya Jano ozwami vraiment mama Yvette pourquoi pas Fondation Maloua bana bale bandeko bazangi équipement mais coach na lingaki mingi po bandeko ebele bayebi sport ote bandeko ebele bayebi sport ote ce qui moi ezali na moi mokuse oui. Expliquer bandeko ndenge sport oyo ebetamaka nini c'est 3 joueurs par équipe o ba mona kate ils sont bandés image tant goya ekolakisa ba bandé 3 joueurs de chaque équipe nyonso ba mona te ata on mona kamé il faut ça la bander bala ti ba on va protège coude ba ti ba on va protège genou na Varese na bango terrain exact terrain à 18 mètres de longueur et 9 mètres de largeur. Terrain est subdivisé en 3 parties à 3 mètres de chaque côté. 3 premiers mètres, bien en zone défensive. 3 deuxièmes mètres, bien en zone offensive. Et puis 3 troisième dernier mètres, bien en zone neutre. Alors, les alaka babetaka 12 minutes x 2. Na repos à 5 minutes. Ceux qui bobandi ko beta, les alaka silence radio. Makile les alaka parce que permettre bango, batlet ba yo ka son ya balo eske ezokende. Ceux qui babeti, balo il faut rouler makele la ballon na zo ba ke eke côté boy. Ceux qui leki les derniers défendants bi. Ceux qui mupandi à ligne de touche ba bien en out, c'est-à-dire libanda. Ceux qui au bois qui m'a bé, babé yango pénalité, okoyamba yo moko baninga mi balé babimi yo défendre. Ceux qui 2 équipes bazako beta et que na premier mi-temps équipe moko était 10 buts à 0 et que équipe musu se marqué te, on arrête définitivement la partie. L'équipe était 10 buts à 0 et gagné. En bref un peu c'est ça. Donc les sport mo lingi makele l'été. Ceux qui n'a terrain et côté, on applaudit pendant 3, 4, 5 secondes, toujours in silence de mort. Parce que force c'est l'audition. Tu vois, ça entraînement dans l'esplanade du palais du peuple. Comme là, il y avait trop de bruit, et bano préjudicié bango. Si comme il y a un institut national pour aveugles, pour nous maquiller les athées, nous devons permettre bango, bah matissa niveau performance na bango. En bref, un peu c'est ça ce que je pouvais dire concernant Massanouana. Merci beaucoup coach na explication na kanisi ke bandeko ba zolanda biso bolandi na mwa mokuse penza explication ya coach na o etali déroulement ya sport na biso goalball ndenge elekaka. Merci Ndeko Fujo tokomo kita na zongisi maloba. Merci Ndeko Rémi tomoni coach a présenté biso ba billet oyeye pour na équipe mobimba
na délégation oyo bakoke nango ya 14 personnes. Donc bazana 14 billets oyo esengeli ba voyager na yango. Tozo senga mbongo ya billet te, ya déplacement te, kasi équipe ezangi ba varese. Yango fou de Jésus un jeune boss yoyo sungaka équipe yango ya mabela malamu ya kolona yango yo ya Jano Binanu ata bino baye boza kuna na Kasangulu le représentant numéro 1 ya péage Kasangulu yo oyo olandaka tout est possible chaque séance nango ta yango yo ya kosunga équipe ya bana baye ba vraiment ko voyager na ndenge oyo esengeli. Numéro 1 de la ville Blaise Kilembalemba papa toyebo bandi musala sika yo oyo boyi ba enveloppe boyi corruption sika ya malamu ya kolona ya koyeba kosunga équipe ya bana na yo ba balolanda bakende Lubumbashi ko beta lisusu motopi pe kozwa keni koya nango awa na Kinshasa. Vraiment toza koshite ndeko kabongo moi maloba muke attaque capitaine de l'équipe olobi nini pona voyage na bino pe pona bandeko nyoso batike na ndaku oyo baza kolanda biso. Oui, pona bandeko nyoso baza kolanda biso en tout cas na sengi na bat nyoso ya bonne foi ba sembola loboko na bango ekozala malamu mingi na iloko oyo toza kosala ekozala penza fierté ya mboka na biso pe na bakonzi nyonso cette fois-ci na sengi na ba autorité nyonso ba fungola mitema pour que fierté ya mboka penza eba ko monisama na kati ya ba lolanda nyonso. Merci coach maloba te coach yoko sukisa mama Esther olobi boni maloba ya suka pona mokolo na lelo na pesi ba o nyonso bazali kolanda biso na mokolo ya lelo nazo senga na bino boyeba kosembola loboko pona ndenge tozoke kobeta boye ezali fierté ya biso ya mboka Congo pe ngakutu naza na aussi ke tozoke kozwa coupe wana tokoya nango awa. Amen. Tokosepela nango awa elongo na biso nyonso na baye nyonso tu bazali kolanda biso na pesi bino merci. Merci coach maloba na mboka na yo pona kosukisa émission. Merci beaucoup. Na remercier d'abord chaîne oyo na personnel nyonso na fondation Malua nenge ba pesi biso opportunité c'est pas pour la première fois na lekawa eza zanda kuna ngai mbela bana basi babeti papa fujo so lobby beta c'était etikali sikoyo ba to ba ko pesa kaka ba varese biso on a tout fait biso toujours salo ya biso etikali ne varese toza na ngote so be mutamote malama kozala pesi enveloppe po bano ya baso bazana mafuta te bazana savoir que nous sommes dans Lubumbashi te Mali les a makasi survêtement ezate toke na Lubumbashi na période moko il fait vraiment très très froid na Lubumbashi ba baleka kuna papa gouverneur équipe no yango papa mama Christelle Vanga équipe yango papa Malua na kisi mutu pona kolate papa koleka na biso awa sima na biso singa ekolela sima na biso varese kolanda biso sima na biso na motema boboto zaka nango papa okosala oyo salaka po yo eza lolenge na yo eza lolenge na ndenge osalaka papa Jano Binanu équipe yango ezangi équipe matozo kende ya mukuse moi so mudanga contacter biso soit à papa Fujo soit à biso na 085 88 48 550 085 88 48 550 on a contact direct na biso ou bien alandi biso na isika tozaka entraînement na sisi national pour avec donc na pesi mote na madame Bibiche o aza kwa cadre mobile na ye pona bathlète na ye na
Israël, mon fils, et na communauté et à Institut national avec pour Mobimba. Je salue à passer aussi maman préfet, Mathès, na Jean-Jacques Monafumenji, na bayo tout, toko tanga wate police César Moulaï, na papa Fujo, na ba technicien non tout bazawa. Une fois de plus, je vous dis merci pour naké au Bosali Solelo. Merci ndeko Remi tozo kende malembe nasuka ndeko maloba na mboka ya solo ndeko Fujo toko bima awa te soki topesi longonia na mukonzi ya la police numéro 1 te Général Blaise Kilimbalimba oyo biso topesi tobakisi mupepe ya sika mupepe ya sika papa oyo oye kosilisa embouteillage oye kosilisa kuluna oye kosilisa ba kidnapper pe oye kosilisa oyo nyonso ezali insécurité kati na ville ya Kinshasa pe topesi mbote mingi na mwana musala na biso Jean-Marie Mboma pe na lipasa na ye président Billy Maluwa pe na FM Mobimba to pesi bino mbote to pesi mbote mingi na ya Jano émission yangoyo Simba émission oyo ya Jano Mama Yvette Lubala to pesi bino mbote mingi pe to pesi mbote na bandeko nyonso o balandaka biso ba personne handicapée nyonso esika bozwami to pesi bino mbote mingi na famille Kilesi Mobimba Roger Kilesi Jacques Kilesi Odon Kilesi Engambe baseya to pesi bino mbote pe to pesi mbote mingi na Fila Mumbenga mama na Valencia to pesi mbote na Miki Mikael Bengo pe to pesi mbote na bana ya intendance Mobimba Livulu Mbanzalemba Rigini to pesi bino mbote pe to pesi mbote na bandeko nyonso ya Anga pe na bandeko ya Asako to pesi bino nyonso mbote mingi et joyeux anniversaire na Emmanuel Emmanuela Ngongo. Vraiment topesi bambote mingi na bino nyonso baye boza kolanda biso na FM TV oezali Fondation Maluwa mbote na yo ya 8000 km André Kabasele esika yo ozwami tala gold ball yo yebi Institut national pour aveugles à siège ya gold ball boya ko soutenir bandeko nyonso oyo baza na Kasangulu baye baza na Brazzaville Nathan bandeko na biso nyonso ya Kisensu banyongo bandeko ya Inongo bambote mingi bisika bino nyonso bozwami vraiment tokozala un grand ya kozanga ko remercier oyo azali kocha kimia na ville mo général Blaise Kilembalemba vraiment bambote mingi esika yo zwami mosala malamu merci pour la visite na yo na kati ya FM oezandako na biso vraiment totondi yo botondi pe botondi mingi na famille Miyalu Mobimba bambote mingi na Bibish Ezenge mwasi azanga mbanda famille Modinga bambote mingi bana nyonso ya Asako pe tous les personnes va avec handicap ya Anga totombeli bino bambote mingi elongo na Jean-Marie Mboma Manu oyo azali mwana musala na biso pe bambote mingi na FM na bandeko baza na caméra vraiment bambote mingi pe DT na biso Muya bambote mingi a Samuel bambote mingi vraiment na bilili malamu na Benjamin bambote mingi DT na biso pe na bosanité mama Fifi Mobimba ya mboto elongo na mama Ritz kitoko ya pose soki bolanda kibiso bolanda biso lisusu
mokolo ya lundi pe vendredi vraiment wana ezalaki ya bino Fujo pe ndeko Remi botikala malamu. Merci. likambo ya kokamwa mama Dorcas tala peke oyo atambolaka na mutu me lelo atamboli ye moko likambo ya kokamwa mama Dorcas bandeko na ngai avec atambolaka na mutu lelo atamboli ye moko avec na mutu avec yango aza nani ebongo mutu aza nani tout est possible yango eye tout est possible yango eza nini tout est possible eye kotalisa bino misala nini oyo bandikape basalaka handikape pasa mutulu lokola yo landa ye oyeba misala nini oyo bandikape basalaka